Il y a Sentinel TV, vous avez ébélé, tu as vu que vous avez un programme, il y a Breaking News, il y a Sango, il y a Congo, où Sentinel TV, Pasteur à Diaspora, Didier Forme, Alatakala, les messagers de la bonne nouvelle, Aïla Rabino, on a Sango à Congo, Eza Koyinda, to yebi ke na Zimbabwe, to yebi bino ke Mugabe, Biliaki Bikoki, Mugabe est destitué. Mugabe est siliponae, Trump a très mystique, Trump a mystique, pona ko silana kabila, abandi Angola, 10 000 soldats bakei, azolongola Zimbabwe, 20 000 soldats bakei, alongoli Museveni, Kabila soit kotika la yena, quelques mercenaires, que avant Tokoma, le 20 décembre, il va se passer beaucoup de choses dans le Congo, pe beaucoup de monde ndenge Kabila na batune ba kopakatamba d'ailleurs démission de destitution il y a Mugabe ko aza pire vienaye o alia ka kotsa ba millions ebele o ba beta ba grand masolo pe ba kotsa ba mbongo ebele et pe si palpite ba sala ki réunion pe bazo banga bazo bate ekosuka ndeni alors bana mboka tozala uni tozala bomoko ekozala malamu mingi donc ndenge tolubaki ba sangwa Congo ba komela biso yango tozotanga balobi après Mugabe akei etikali Kabila po ba soda tout ba kengela kaye ba Zimbabwe ba kozonga Trump aza très mystique azolongola ba allié tout ya criminel wana po na basilane bien alors ba chege ya Kinshasa ba tomboka ki lobby na Zando ba tomboki mais au lieu opposition et sangisa ba jeune obi récupérer action basali le côté ezali bongo ko kamwa parce que rasop opposition surtout le 31 décembre de toyeba bazana devoir ya ko prouver biso que bazala ka ba collaborer parce que d'ici le 31 décembre so ba bimisi population te so ba bengani Kabila te ezali blanc sur noir sur blanc que bazaba collaborer ba futa makape baliaka na Kabila. Les diables qui dirigent ce monde agit avec comme devise le régime de la raison le plus fort est toujours la meilleure. Nous devons travailler et chercher à devenir forts, arrêter de pleurnicher et chasser l'envahisseur Kabila et ses alliés. À ce moment-là, nous rendrons notre Congo plus fort qu'auparavant. Et comme si nous avons Kofira, aventurier, tout, faux musiciens, koleka na net, kolela sur esclavagisme et oizo na Libye. Mais yemoko kofira na ngonga oyo tellement za mutu zelo na kati ya mutu envoûté vie moko a silaboul koko moko azanga mayele tala ake ko funda fere na ba musicien na ba osamba akanisi soka sambisi fere na parquet ya ko récupérer nginga fere lukuta parce que fere atanga ki kombo na été pe fere a obimasu plus fort koleka parce que za vie moko asila ba gaz vie moko liwande mutezo memeni ngwana abimisi banda ko sopie makila ba kame ba tunyo so ya boma ba Hermine ba nani tout ba te belé ba zobozi ezolandaye biliaki bikoki alors ba to ba simba ba kisi na kin e bebisa bango mitu so ba yambi esute bo moni ndenge egozo sukisa bango za mami peli susu biso oyo tozali bongo na kati ya diaspora partout to ali. En tout cas, to somba kabilo ko susu pa bandibu te po bandibu balinga biso te to renforcer ko somba biloko pa bandeko na so ba congolais ba shop na so ba congolais bino pe ba kolo ba shop bo bongisa ba prix na bino parce que to kuki ko no kotela bandibu mbongo te bango balinga biso te bango bateka biso netia na Manchester ozana ba kolina yo ozana car na yo olingi ko tinda ngona kin e koma na prix ya kitoko tozana na bongo na Branco logistique tozana bongo na Patrick oyo tobenga kai big man Patrick Lomanje asala ba conteneur biloko no ekokoma kitoko alors vraiment ezali mawamigi na communauté na biso pona malamu mingi Kofi Wankovia azali modèle T ni na musique ni patron na musique aza modèle T ni na vie na ye ni na kolata ni na koyemba c'est un faux chanteur aza modèle te ni na musique azala pe jamais patron ya musique congolaise azala ni un chanteur mais un commerçant charlatan et violeur alors biso nyoso tout ba congolais tous à la sima ya congolais ferré
parce que ce monsieur c'est un charlatan, c'est un violeur, ou a viola à Boma, à Iba, et procès na même en France, ça lui 10 ans à qui m'a brautiate pour à viola la danseuse naïe, Moutouana photo kangaye pour à continuer pour ça la subilo kanate. Des miliciens du cannibale Gédéon va intégrer la police nationale. Pourquoi Bozo Zela ba élection en Mboka et ça sous occupation ya Rwanda? Il faut que Bengana, Toko Boma, Rubewa, Bizima, Kengo, Kariwangobo, na Chibala, Olengankoi, Kisa Muzitu, Mususu Mkomone nani, na Komangi Bakomo na Bango Awa, Minaku Mende, baza plus Rwandais que ba Rwandais bango moko, parce que batwana soto bomi bango bangonde bazo représenter occupation rwandaise na Congo et kozala malamu. Alors bon s'attendre na ba élection te ba élection et kozala jamais na Congo parce que Kabila a renforcé l'air azui cannibale Gédéon, azui la police a intégré, azui ba criminel na milice a intégré ba on a la police et zali pour ba continuer ko ça ba scénario ya ko boma ya ko détruire pour te soto comme premier na ba élection ba ça la rébellion ba boma ne ba ça na Kasai pour qu'il y ait une prolongation sur prolongation. Donc, nous avons dit que l'hymne national a dressé nos fronts longtemps courbés. Nous avons appliqué parole au hymne national. Nous avons appliqué Malobasuka Yalumumba que le Congo sera grand et le Congo sera, l'histoire du Congo sera écrite par des Congolais. Donc, nous sommes Congolais, comme Niniwana. Alors, binomo bomoni que makamunyo surtout au yozo les cas sur Kofi le Rwandais, Tuchi, ceux qui Azara, ceux qui peut Togolais, ceux qui peut Sierra Leone, les Ouara, tout le baga les Ouara, ou ala taraba boubou. Alors, il y a une distraction Kabila foutier pour Nangongo, Batbazolinga, Kobi Malibanda pour basa la soulèvement populaire. Il y a des missions solo mais na parquet il y a aussi la news sonant pour distraire ba plus ba chroniqueur to betango kara to lobela bato to telemisa bato ba kende bongo na soulèvement populaire. Alors Cindy Leker il faut avoir ba décision avant et comme trop tard a kendaki toujours ba te Cindy Leker a kendaka libala kendaka musala so a kendaka libala babala e wapi pe azo c'est la ni pour abota so a kendaki musala il faut ça la bilan na 10 ans succès zate azane lokote a kota ipe epikomi ko beba banzembo a Kofi tellement etonda ki seza sune lengite zo simbate sikoyo avenir na ye e kozala ndenge nini soki basolola ki bien soki zaki libala babala ye bazala mwasi na mobali soki zaki musala ngonga ngoyo fois kata contrat soki pena basombela le pango te ngonga oyo alukaka déjà mbonga garantie pour mikolo ezoya e kozala vraiment ba bebingi pona Cindy. Alors message ça simple. Tobengana Kabila na occupation na ye, c'est-à-dire ba Rwandais, ba mercenaires et les autres. Moutouma au banque Sabino Teko, Kabila koti ba Rwandais, Kabila koti ba mercenaires, à côté ça a déjà ba mercenaires, ça fait 20 ans ba koko moto la Congote, moutoua au distraire du sauté. Biso tout ça na message moko, to sangana to bengana occupation rwandaise na ba kolabo et kozala malamu po na masolo oyo toza kosala. Donc tolobaki nous devons travailler et chercher à devenir forts. Totika ko pleurnicher, totika bilela la mona mobala le nakate, toyebi ke tozali infiltré, toyebi ke tozali bongo occupé, sikoyo totika balitani, totika ba salade, totika n'importe quoi, tokende ko bunda po na kobengana occupation o izana Congo. Donc ezala ki spécial breaking news alelo, boye bango ke bato bele basimba kisi mituna bango et komi ko sala makambo oyo 4 koraman ba kora o ya somba nde ekomi ko tindende mwana. Alors to komi na suka lelo avant aussi ça bolanda nzembo o ya kitoko ya congolais moko ya diaspora na ebite soka za pa tindeli nga yembi to landa ngonano ezali malamu pona makambo zole kana mboka na biso Congo bolanda. Mais c'est Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Ingeta.
a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays. J'invite notre peuple à rester mobilisé et prêt à répondre facilement aux actions pacifiques pour mettre fin à la forfaiture et à la trahison perpétrée par Joseph Kabila. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Oui, Bella. Mandesini. Au nom de Jésus, au nom de Guéguété. Papa.